tu as un problème contre Banzoï. Est-ce que bien Banzoï. Bato ba soutenara Igo de la Forêt. Ba fanatique na Banzoï. Donc milenge la résidence koto bazo. Ba ici ba mettre tout ba nija ba na koto bazo ba tout ba tiko mutakala. Nani ayebisi ba mettre tout. Ah, Italio. Nani ayebisi ba mettre. Enregistrer message nanga ke pesa na justice ba diba ko peto. On laisse on lit na ni na kati. Oya akutana nanga na yebi nena boy na yebika ngande na boy. Ezako na état de guerre. S'il était ouvert. Ne ba benga on a armée. Le phénomène à côté musique urbaine na ouais à côté la boule il ne s'y met dans mata la gabe ne ba kotaka cha kadede obanaka kotaka na nguba okomina yo tali pena bien batonanya so ba défendre ka vie na bango. Est-ce que makambo ko loba na télévision ba million 50 000 et ça va prévezali na vie na inda zawana na benga ngate nga wera na benga ngata bi yorobo to ketika nga place boy ayibisi mutu kabela yorobo $100 wera ebi ango ke tanto zimbongo na filmer na kangi ba photo na ba vidéo na ba photo nazo bunda na muziki naza na producteur te na manager te naza na sponsor te naza mwana ticket tina lela entourage toi wera yebi ke yoroba lela pour featuring na so vient on a tout na lisolongo te amonanga escroc amonanga comédien amonanga aventurier bandeko babolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Vous avez besoin que ça le sakone. Vieux haut to landaka na top Congo. asali susuni Pona peuple. Wa lobelaka peuple. Tonga to mona mutu lokola wa ebi pena wenge avenanga Zakari baba baswe. Po mutu pena nanga mona place wana na ninga mabete na au peuple na banza kozala avimona nga ezaki Zakari. Mais Zakari baba baswe. Sur la télémaki wana bato nga ba comprendre pour yende presse il y a tige et là on a sepeli na nyonso peuple mais concert réussir nango même si ata moni ko vidéo to moni wana butu on a concert za ko petit fali au betat na bulaki ke elingaki ele quand même ba Zenith ba JB mais dans la concert à JB je préfère acheter concert de JB Piana que acheter l'album tout entière de Wenge Kate Fakat. Nakamwe Kaka, ambassadeur de la paix, à l'objet que à ce gouvernement, tout le base de la Baron Stade de France. Vélodrome de France, pour avoir bien été. Peuple de Dieu, ministère des affranchis, avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mongo clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babotaka te, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na Nzambe, ya mokili mobimba.
ngai maman na bino mbili ya belle esika na ti makolo awa nakomi déjà affranchi esika prophète monene Emmanuel Dodi prophète azosala miracle soki ngai na ti makolo esika donc bosolo eyali bosembo ezali bozanga te na milulu monene ekozala le 16 juillet na Fikine clôture ya moisson boya ebele soki ozali awa te tinda ndeko na yo aya komona miracle akozoma pamboli na ye nalingi bino mingi anatika na kumisa yo amen anatika na yembela yo amen tika na sanjola yo amen amen alléluia amen. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, fête de la moisson, référence biblique, Lévitique 23, 15 à 16, Psaume 126, 5. Moto Azangate. Yo ya wera. Tant ya wera simbagite wana. Ndena proposer Kofi Olomide. Kofi Olomide a bettinga isu machette. Au pesa yepe mbongo gabo. A 50 000. Viens comme ça. Yego tapera ne rien. Akanga chombo apesa ordre de rapport de la zati. Sankara le 30 juin pene et beteli ta bato abita concert à Yana Paris. Binoga nebo vivre na ba nostalgie à 25 ans passé. Et Sankara homme d'affaires. Sankara aïe makamala Sankara zaga porte-parole. Lelo Sankara comme patron. Ta bino bobe ta concert na bino Italie bozuba mbongo na bino minene. Sankara jo ngote. Non mais quand tu es un intello, tu sais faire la différence. Nous on n'est pas des petits bourriques. Donc tout ça est là ici. Nyonso boloba ki bo prometaki. Quand on a spectacle quoi petit Fally. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fally on va te là qui a donc malambo est que bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net, moment, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tambo. En tout cas, bana poto, bana mokilimo, manene ebsarabi. En tout cas, matondi mingi pour na patience, peu confiance au bozarana. Ah, on a chaîne nos préférés. En tout cas, ça la rabso qui toko ya rosakanate. Et surtout, tant aux orbons, bah, suggestion, na ba remarque, na bino.
Mais avant toute chose, Tona nous sommes invités à mon commandant au Tikangana saluer bon bande konyo so basangana bon na kata restaurant Yolo Zone Dallas pa Maréchal Souvena Yesa na ba basangana bon na kata restaurant business class pa Boss Placide Ebio. Maman Lisette Lokange il faut qu'il y ait le bandit Kana Sabino qui est invité dans mon commandant comme on a Yorobo Swag. Avec lui nous allons peindre la tableau de situation concernant Maïnio c'est comme actualité na toile. Ensemble avec notre caméraman Macron Gimbina qui a refondé la biseau pour saluer notre invité et commencer notre communication. Bonjour Yoro. Ouais. Vadi. Ouais. Père de la nation. Hein? Depuis la dernière fois quand j'avais annoncé mon conseil de stade de Marty. Ouais. Hein? C'est depuis là, non? Oui. On était dans la voiture. Ouais. Après tu partais aller voir Soulé. Soulé Kaoka par Zouzou. Hein? À toi, merci Yoro. Nous avons 10 000 euros à vous inviter à Bissau, mais ma solo est à moi et bel air au Sakanate. Il y a un journalisme, tout ça, la pyramide inversée. Tout le monde est plus importante. Bon, tout qui t'a malé. Tout le monde est actualité. Autre chose, il y a Bissau, mon collègue d'image, prestation, il y a bande qu'on a Bissau, Kouloutou na Bissau, papa na Bissau, au bêta qui bon a 4 stade de Marty, bana ya Wingé. Il était dans l'ensemble. Avant tout, quand on a détaillé ma question. Prestation de l'équipe Boni selon Yorobo Swag. D'abord, je salue ma nation. Dans le temps, la grand frère Nabiso. Le temps va s'arrêter. Le monde va redémarrer. Ouais. Dans la tali kaka, dans Monique. Et là, on a sepeli, dans son peuple congolais. Ne va représenter. Ne va respecter parole à Yorobo. Respectons des. Or. Ne va y belé. Donc tu as beau talent émission à la Kente. Dernière émission depuis monsieur Bandaki, dernière émission la scène la Ken Piana. Oyo, ils ont dit dernière jour, parce que le lendemain concert de Faye Betam. Mais ça qui me dit la haine. Ils ont incité à la haine. Incitation à la haine, ils ont dit que les Boma Bouka. Il faut voir en français. Tu même pas bongi c'est une manifestation na bongo. Ils ont bongi manifestation na bango te. Ils ont fait indépendance. Bon ça manifestation na bino faisala hors date il y a indépendance en Boka. Suma béni ça. Ah yango kasiti. Na siko na senga ki boy. Banda babanda ki makambo na bango. Na senga ki promoteur na MBCA Mboka eza na mwa bakokoso longola billet na bino à 5 000 francs au boche. Au moins $100 VIP. Tokoki kondimango parce que Jean-Marie Lukulasi bana $100 au foot à la VIP. Vous comprenez? Oui. Malgré le comment on va retenir le sous. Tel tenait à boire à miter la concert. Et troisième élo qu'on a retenu les sous. Nous avons dit que Sankara à l'aéroport. Tokoma, malé. Tokoma. Ce qu'il y a soukandé. Peuple, c'est Pélissengaï. Donc, on a montré que 2023, Yorobo, et vous allez tout détourner. Premier tout chaos. Pour nous, mon ami. Ma faute, Mbalamoko, Yorobo, direct, au moins, après, on a on se connaît dans la bonne belé, croix. Bataille côté Yorobo, très bien. Donc, Yorobo va mettre KO en 2023. AVC toujours, Didier Boudibou. J'allais mon amagam. En instance, comme député. Na loba ki nga mo naza candidat. Batunde sko bazo pondela ngai. Batumso habité tchana députation. Batumso habité Yorobo. Il faut tchana présidence. Tandis que cheke il y a ville mobimba mama habité il faut président de la République. Balobi to ngito mona yo attention que simbité. Mais bisomo to chelo 1000 francs, $100 000 on a bafuta ko koka to chela. Aux ala parmi mais tout ya un candidat présidentiel. Parce que y a on est dans là. Sauf que
comme déjà na se décidaki pour na kolobe la peuple pour na ko défendre peuple congolais oyo lelo oyo azolala na pasi azolia na pasi azomela na pasi azovivre na pasi. C'est tout à fait normal na minute oyo na kozela 2023 te pour na loba na banda koloba depuis Facha zo pouvoir tala ba émission ken depuis 2018 oka yoroba loba déjà que Fatifa benga na miyibi kanda zu pouvoir ina nena ikokite déjà na lobaka yango banzemba ba okena boloko oye kaka et après mais message ezalaki déjà dès le début. On comprend? Oui. Donc merci à mon peuple, merci na peuple à Tchangu, peuple à Matete. Na utawa bengi bana Tchangu bazati. Donc pour nayo pour ezala kaso bengi bana Tchangu. Ba bengi bana Tchangu boye bana Tchangu batu. Na bia bana Tchangu ba yoka ki yoro bona bango. To que mon malé meilleur. Maman va resoler ça moi belé. Na oki ba bengi bana ya lukunga bazati. Na bia gati. Ah? Boba bazaki wana. Bazaki na bana bandali. Bana bandal bana kitambo na kasavubu. Mais concert réussir nango. T'es na 100% pena ça 45%. Expliquez-moi pourquoi. Mais bino mo monique stade des avides. Même si ata monique la vidéo de moni on est boutou. On a concert des quoi petit fali au betat. Petit fali so a concert au betat ndemo. Petit fali moi no ngala bokola. Concert plein bongo kana moni wana 45%. Pour la musique bino ngata na ko beta. Oyi yanga za musika te ezaka dans 2 mois. Juillet août. est tombé le 30 août. Stade de Marty, Yorobo, Stade de Marty, 30 août. Ils ont 2 mois. Ils ont bien comme Moutonara Fali Poupa. Bissonné sur toute génération, mon corps. Il y a un monique. Tant à boire qui publicité, mais il y a des gens qui ont dans 2 mois. Fali Poupa ça dans 4 mois. Ben, impression en tant que la télévision, c'est que moi, analyse du contenu. Bon, spectaculaire. Quand on parle de stade, quand on parlait de concert, on peut imaginer les concerts wana. Ça veut dire comment le concert wana? Tout le monde a un concert dans le souk à Abidjan. Il y a une période tout à l'heure. Tout à l'heure, tout à l'heure, concert dans le souk à Abidjan. Tout à l'heure, concert de stade. Après, tout le monde a décortiqué. Ma qui s'est mis pardon, tchaga moi extrait. Attends 1 minute kaka. Comme ça après ton zonga. En tout cas merci. Whisky Wishia. En tout cas, il y a une preuve à l'appui. Bon zong sabiso. Voilà, merci Whisky Wishia, merci Mamati Alongo, tout le monde bon plateau, tout le monde bon concert et Yoro na Abidjan. 200 000. Vous pouvez le stade de Marty. Vous avez invité de concert. Concert na août, le 12 août, na Gobeta. Il fallait à date na Abidjan, décembre, mon bimba 10 concerts, combien de concerts? Kobanda 20, 24, 25, 26, le 31, le premier, il y a un le 12 août. On peut cacher, je pense. Papa, na longue awa na ke masina te. Na ke selemba ute, na ke mitendi te. Quartier na mitendi, bana lukunga, bana lutendele.
na ke nanu kotala bana wana eza pena donc na longwende awa na lukunga na ke Abidjan na mati na avion na kiti na Abidjan na ke nde mo concert wana o moni concert o to mona oyo eza ba concert okola ba vile biso ba Jimé Piana inspira biso la concert ni utala concert à Zénith à Jimé Piana très bien enchaînement la vie c'est comme ça la vie c'est bongo il faut du courage eh ngaïmawa la vie c'est comme ça Jimé il faut du ya nanganyoshe abwaka ba leader tout abwaka ba leader tout polémique uta wapi nzambe et bon ma cop tangaka yoka nde changer la vie c'est comme ça la vie ouais so kora la pamba sans musique il faut du courage pam 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 pas d'état mort mulolo papa dans le concert à Jimé, je préfère acheter le concert de Jimé Piana que acheter l'album tout entier de Wenge Kate Fakat. Donc, on a préféré un concert. Il y a Jimé pour mettre sa musique nyonso, à mixer yango. Analyse comparative. Et puis, oui. Ah, nous avons des détails, il y a failli moni na concert. Zénith, animateur ya Bourou azali na katona wala. Et Kokota. Azala katena Zénith papa. Zaki sko époque tutuka luji. Ata abwa kila moi janta misili bangenza. Zénith a papa chéri. Zénith à papa chéri. Mais la vie c'est comme ça. La vie c'est bongo. Il faut du courage. C'est toi le français que les babines l'étape passée le lot que ça accroché sur la babine qu'on a les cas les papa na bula kike elingaki ele quand même ba Zénith ba JB elingaki ele ka ba Bercy na bango ba ke eza le au monde concert on est basali bu au monde concert na kamwe kaka ambassadeur de la paix a lobby que à un gouvernement tout le base de la bango stade de France Vélodrome de France pour avoir bien été pour ceux qui martyrs, 45%. Bonne de France. Ils ont 12. Ce sont des détails. Il aura failli dans le concert. Papa. Mais quand on a une numéro. Déjà, tant que Balobi concert. Écoutez. Oui. Toi, Banamikete. Balobi concert d'ensemble. Balobi était un concert de deux parties. Deux parties, madame. Partie à Oué, la partie à JB. Et ça qui bon? Oh, yo, mon côté. To oli ngana expliquer to kende na ndako tala po na uti ba kongo uti ba na ina banda ba te ah yango ko te ke na bi ba te bele ba la ki pete ba kende ko tala c'est là sous ba détail te kende ko tala do moni penza ke le phénomène à côté musique urbaine na we la boule il a subi dans les grands matins. La boule va danser, il a subi. La grande gueule va contact. Tcha. Kadede, obanaka konta na nguba, okomina yo. Mais qu'il est là, on va pas mettre un soir à jour. C'est là dans la rambo. Oh. Nabi makambo tout mon ngoti. Wenge d'ensemble. Différence c'est que zalaté. Balingaki ba matanzela moko. Et puis dernière mission to salaki mercredi la veille na RTGA au moni ki taba ya minga ba salaki nyoso ba memelinga mutu moko mezomère piroger mais au moni niveau na ye ezalaki na c'est lokola niveau petit fali ayebo sala débattre na comprendre ki mbala moko ke yango moni mingi mezomère ekimakaka et ekokaka Sankara mais Sankara ba bengi na téléphone na misu nanga Sankara ye moko
ami boyela ki de chombo na ça ça kara alobi na concert wana ce gars yorobo te no ya te boyela ba problème abi yorobo te na sona na ba tutu yorobo te parce que bec na ba argument ya fort donc ezaki bato batala ke émission RTG na été sur des continuer à YouTube batala débat ce qu'on appelle le débat on comprend et puis et ça na bilo ki belé d'abord mutu alatisi ba grand frère Nabiso parce que script hein au moins il fallait dans zagana nous so fallait ça la raison la script ba benga ngo script on comprend donc à la mukala tongo bo so ba beta concert batali niveau ba la concert pas Fati Betonto concert pas Tendai ou pas Tendai et déséquilibré bola tsaye na ndenge boy o te arobeta liboso ya Samba Bachili bola tsaye ndenge boy o arobeta liboso ya Lebo Njinga bato kuka César bola tsaye talaka makamyo so fala salaka au moins que yete muto sala choix il est géré ba eji bazawana nzambe na kitendi ayebi elamba mundela pesa confiance ayebi mélanger couleur ayebi sakana nango bato balataki bave na biso oyebi ke ere mota na tali na bi a ba magistrat baye na kata stade ke bayo kata makambuti ya mamba stade te na tali boy abima ba magistrat na bi message nini na landeli moi image muketi na suka na moni makambo changer après te tolingaki bongo te et puis ndenge ndeko na ngai Piroger ayaki ko défendre de la bande yemo kota zali faza la soni pozo sur la TV parce que il fallait tout monde ona ne monate oyebi Werason Congo et bandaki kondima wera pe ko banga wera po à l'époque wera yebisa biso ki buisa mpimpa papa oyebi ke bute kota na 12h nana banga te doto ndimi pera ke wera makamto lo bakaya un phénomène mais niveau au campagne de Salemila Kia tout ça pour ça on rejoint des Zachary Bababasu non mais quand tu es un intello tu sais faire la différence nous on n'est pas des petits bourriques toyebi donc tout ça est là ici nyonso boloba ki bo prometaki quand pona spectacle quoi petit Fally donc pour un spectacle dans l'équipe à B te bon au moins na ko musicalement parlant mon musique est la musique il y avait cohésion musique la musique c'est pas la politique ah ouais. La musique c'est pas l'église la musique c'est la musique quand vous parlez de la musique décortiquez la musique je vais te dire emplacement nul podium nul son pourri écho donc bazwa ki tanya ko sala balance te na moyi mobimba donc Seigneur Jésus ça la balance na butu non mais yo zo sikoyo kende zo audio ya concert oyo to betama oyo zo zenitika jibe ya kala yo kamika la zenita jiba kala papa zenita jiba kala ya kala eza choral naka yo kanini on comprend mais c'est comme si monsieur peut bon temps préparation moi qui est payé papa ya ta oyo yo ki ba Piroger na lobaka na zoka maloba Piroger alobaki bazui ta ya 4 mois en avant 4 mois ya spectacle à l'avance ezanga te Piroger mutaloba spectacle on a ba sala mo ba break ba ni 20 na telemi ça on a besoin de jamais ezana bato to akite poto tala bango wana eza kola yoroba mutu abeta wana eza kola ngaiti eza ko ba inoso bi eza ko ba gaz mawete et puis na ebité banane babeta ki ba lever les rideaux na mona ko muombia na même na bato babeta ka lever les rideaux ba fouté tout ce que babeta ka lever les rideaux o ebi ka beta ki avant wenge ça pas marché na li fanta papa chéri pas o ebi ke ba
Moutana sima pena likolo do avant na suka ya stade. Batu tout va être première sikoyo. Kuna tozo kaka batu bazo ganga bazo yemba mais pena mona batu bavandi maboko na matama siko ba ranger pena mona batu bavandi calme. Okaba matangeza. Ba ozela jibe na werati. Mais ba ozela ndenge ni d'abord concert on a vu qu'il y a concert à Moyi. Surtout bito bando décortiquer en concert là. Décortiquer quoi? Concert on a concert moko matinal. Parce que concert na bango soirée ils allaient bientôt ceux qui ont abattu du fleuve vité aux aga ba quelque part na bagomba. Ndeo biso to kende pour wana pena na bandi na kosenga na Madou Djabi pour ya stade na ina droit ya koloba pour na mitie na nzoto ya peuple. Mais il y a bango privé même ngata so bache $500 na futa $500 pour na ebike. En tout cas Madou Djabi s'il te plaît. Quand on parle de la musique, la bonne musique rumba, il faut laisser papa chéri gérer. Au moni jibenda zakana soka ebi. Papa, au moni bateau tout ba yewana ba beta kala 25 bazana vitesse li sous-souté feeling ici là na 10 ans déjà feeling ici. Ah mais 20 ans on gérer bien. Ah, ba ko gérer ni. Courage ça qui na podium moi. Ba ko gérer ni 20 ans a mesana na crest na ye. Bato crest de bazala ki té. Vieux fala côte ça qui comédie anglais. Awar chuku thank you very much. Tout ça là. Ah non mabe. Oh là 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 là. Anglophone bandimi beaucoup la bandimi. Via Bossani qui est déjà que bah Vera Bisso qui sort le second à Top Congo. Et puis Vera Bisso qui sort le second vieux au Tolanda na Top Congo. Asali susuni. On a peuple. On le peuple. Vraiment. La mission qui sort le second a expliqué ngai quel était le message. Il y a remonté la podium ya Wenge. C'est quoi? MC ba pesi mbongo c'est. À cause de la MC il y a bi qui ça ça connaît. À l'équipe ba patron tout ya ba TV na ba radio. Mais mbongo à l'équipe ba on a mbongo. Na lo ba na papier ta. Quand on devait la biso Vital Kamere. J'avoue de Guilada Innocent Vital Kamere. Son peuple a besoin de lui Vital. Au monde a autant la facha. Et actualité à la minute ya moi. Donc stade ndenge 45%. Vital a 100. Donc et kangi ma dans bomi ma comme. Vous avez pas détail. Ça c'est quoi la mission que il faut convaincre bateau bateau là. Tala ndenge ka Vital Kamere akende ko tala ndeko ne fachi beton. Parce que na yebisa ki biro déjà. Na sala ke mission kana yo. Il bossa pour le man. Na lobaga déjà. Non y bien. Sikoyo. Mutazaki pembe nana no filmer bango. Muta mulai wana ndo filmi bango lati safari baba safari fachala takala nde wana kisa lusakoni donc mutu to tala na pourquoi na fachi na Vital Kamere le seul mutu ache micro ti Vital Kamere alo ba wana micro wana ya Top Congo caméra na ya Top Congo nde ba image to botali wana muta couvrir événement soirée wana yé siko après wana après que couvrir wenge ya 45% sont pourris spectacle pourri, emplacement pourri. Mais le bien dit que pardon, avec bien objectif, le bien les débats na ça na Top Congo, après ça qui bien impression par rapport au déroulement concert. Et ayagi mécontent. Ah bien ça. Et aza mécontenté. Point aza mécontent. Bango ezake bango ba mona makamundeng monde nzamba mona et bango za mécontent. Mais il était juste vrai. Non, tu peux pas être vrai dans la vie, il faut accepter, il faut jamais dire non, ça va, oui. Dans la vie, il ne faut pas sous-estimer la grandeur du Seigneur. Vous pourrez trop parler, mais le Seigneur, il va vous montrer que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Vous voyez un peu, non? Toujours vraiment. Donc, Top Congo, il faut pas inviter une émission. Pour ça, nga inde na za journaliste ye azala invité vena kisalo sakoni a vena ngai abenga nga na benga kae na komela nga do vena ngai ti abo yebi ke yorobo ai mabe kisalo sakoni kozani na grandeur na ye place totale kaye
te soki ye asali soki MC asalaka déjà ki MC soki na 94 na wenge na soki Guinée soki Conakry soki Malabo soki wapi kana ba Guinée na bangola alobaki yango déjà na ba émission même avati asalaka déjà akendaka na bango wapi ye muta présentaka bango mais déjà l'équipe plus de 30 ans elle l'équipe déjà na minute oyo tongaki tomona mutu lokola azana bande expliquer tongaki tomona mutu lokola o ayebi pena wenge avenanga Zakari Baba Basso pour mutu pena nanga na mona place wana na ndinga mabete na au peuple na banza kozala avimona nga ezaki Zakari. Zakari il connaît l'histoire de Wenge. Zakari eza génération na biso to ko lobelaka ba Wenge te eza génération na biso te tozalaki ba bébé bampuku mais Zakari Baba Basso sur la télémaki wana bato nga ba comprendre pour yende presse ya tige banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film ya micro na nenga polémique te na lobla na nenga solo et puis na lina ça peuple congolais que quand ce projet a commencé ça veut dire que Papa Chéri et Werason étaient même pas encore au courant. Zakari Baba Basso était déjà au courant de ce projet. Avant même que Ebo Tata 1%, il y a marche. D'autant que ça théoriquement pratique dans les bandites. Bato ba lo ba ote projet wana ezupe la biso 4 mois. Biso to bi projet wana ça fait 1 année. Et puis toi to vandaka na Bidja to vandi Amadou Djabi awa, Zakari Baba Basso awa. Puis petit mot Amadou Djabi awa ngai awa ndinga zolo baki un jour soué dans ngos apena na mona wenge to beta masolo kala Zakari pachepe po na maloba ona na mise ko secret place banla ki ko salema erona kutu nanu kutu teke ko salema ka to ba ko contacter rien. Nous, il y a football africain, oui, nous des football africains. Naïb Sakibino en côté, t'en as où tu Abidjan? Tu vois, Naïb Sakibino. Tant que Salami Kande Bondimi, que Makamou Yoroba Lobaga déjà en avant, les Amoyo Sali Magaga. Donc c'est que Azari prend la source. Il y a autant de qui c'est improvisation. Oh, et Salami bon on a 4 il y avait une prestation les moi ma bé sali moi des autres. Et dans Balaba qui Wenge d'ensemble, on devrait voir que Wenge d'ensemble. Pas de petits magouilles de déballes, pas des histoires de ça c'est la musique urbaine. Ça c'est pas la rumba. Mais quand on se combine salé qui n'a pas hérité comme Mathieu la podium. Et on a côté les salio bien. Côté wana et osala ngai bien comme si peut osala ngai bien te en tout cas ngai de na nyonso wana na zo bisa que j'ai rien à voir là dedans. Ouais. Héritier matato matate et le ngolinga le côté et basinga et le côté. Mais na ndenge ya musique
Tant que ba lobi wenge d'ensemble ndeka to mona ki bango wana fallait basala makambo na bango et bandelité suka. Ya ki wenge d'ensemble. Parce que wera mati na tanae asali makambo ya tanae jiba mati na tanae et puis après un peu plus tard vite fait ya bango nyonso mais ça pas tenu na yoki voya Blaise Boulate ndenge na lingaka na yokango Ben tout qui est te mais na yoki yango te voilà premier ingénieur de son quoi hein c'est le bout na yoki vient na ngai te vient na ngai ya monga fula na yoki vient na ngai te vient na ngai jisebula mokonza mapinga na yoki voit na vient na ngai Blaise Boulate na yoki yango te voit Emelia na yoki yango dimi donc koralo to wande ko luka wala penza et puis ba vie ba bosani ba parole de banzembo kala donc oyo kika eza mingi ya JB Mpiana na Weranson te oyo nga na yo bomba mbari na top te papa chéri a yembi kitoko malgré que problème de son le son était pourri micro problème de trop des échos et Émilie voix mais c'était un truc à forcer et puis phénomène vient à Weranson à Misa qui galérait plus tout ça il a besoin à ce qui s'attire tout ça il a besoin il y a comédie tout ça il a besoin à musique parce que la comédie laissez ça pour ça et sombre vide loin la musique papa chéri Weranson donc fallait yango anakaka. Vous comprenez? Oui. Et puis VIP bino mo monaki goût à VIP exact on a MC bino que emplacement peu pourri. Donc VIP au le cas qui en a qu'un piano tu peux sur 50 000 dollars au wapi baté nous a interprété qui selon on ndenge na yi. Bazo continuer à interpréter. Mais lelo oyo tu as un problème contre Banzoy est-ce que bien ngo Banzoy bato ba soutenara Igo de la Forêt ba fanatique na Banzoy o ba yoka batute ba yoka batute ndeni ba mo ba batu siko ba yoka batute so ba Banzoy ba mo bi ba ebike ngamoko yoro bonde na otala caméra ngamoko nazana na mutalibo soko tukoleka bango ya ko soutenir wera pona ko ele projet à 50 000 na bato ba ilaki ka maloba nani a soutenir mutu pour musique ya mbongo eza faut soutenir mutu financièrement eza ka maloba te toko bundate musique eza musique musique eza yemba nde musique eza palable te nakoki koboya ba fanatique ya Weranson te te omoni na ndenga mabete na bandi na émission na on profiter les sous ya koloba na longo lunettes natali caméra bandeko papa zoomer bien pour bato ba comprendre que tout en affaire moko très sérieux bandeko na nga ba congolais ngai ndeko na bino mwana na bino leki na bino nazali boma te na vandaka boye na leka mbala moko na ba media o bino boyebi ke yorobo oyo Weranson amatisaki na concert à 3 jours. Il y a réconciliation na Grand Hôtel. Avant papa mba kufa. Baroga roga baya. Même yorobo oyo Weranson alobaki na batuka ko memena Zénith malgré que ça les makité. Mais yorobo oyo bomona toujours même temps problème ekoyi ya Sankara na kata mouvement yorobo ka oyo azaki na Weranson. Donc pour la relobake, ils ont d'abord famille. Mais naza libomate, na me la rappel diambate, pour na yaka na bandolo baba n'importe quoi. Bandeko oyo bazo tinde langa ba voice ya mabe. O bazoa peut-être opportunité aux numéros na privé. Ya ko tinde langa ba voice to ya ko benga ngai. Ba pel langa nyoso so ko benga ngai. Lo bo benga na numéro ya Abidjan. To benga na numéro à Brazzaville, to benga na numéro à Paris.
Au salon numéro 3 numéros na oui. Siko so bo benga ngande ti a na minute. Non, comment Paris te au numéro à Paris. Te ngana na bana misala mindele. Tu as un problème, tu mais on a besoin de commenter. Donc, na bonde ti na lati mobimba ya Dolce Gabbana boy na sabo ya Croco. Siko est-ce que na sumba yango na wapi na bandana? Et où tu kuna baye na ngoti? Basombi, ngana za star. Voilà. Donc na bana misala, na manager na poto. Na za na bato banandela makamona na poto. Vous comprenez? Donc, bah, voice, tu regardes du voice à partir de voice, c'est là où les bas blessent. Voilà ton coup de combat, mais bah voice c'est belé. Botika na bino outil de la voice parce que les lots tous en a état de droit. N'a expliqué bino mamuke qu'est-ce qui veut dire état de droit. Au monde ngande na zaboué avant na la musique na uta na armée. Ceux qui maître to kuluna. En tout cas, naïbisa bino na vie na ngai avant na sala musique. Nazala shege, nazala kuluna, nazala nyonso. En plus na sala armée. Le nyonso ya mabe bato, ba mona ke o eza danger. Eza okola ba racine, eza okola ba misisa. Non nzoto nanga. Donc obetanga bo e s'activer mbala moko. Mais to buka mapeka parce que lelo oyo tozana Congo ya Fachi Béton. Congo ya Fachi Béton ngolo bateke pays na biso eza ya Fachi Béton te. Congo ya Fachi Béton le bi eza Congo ya droit de l'homme. Congo ya état de droit. Congo ya ke soit solola na maloba mais ko fingate ko bundate. Général Kassonga le gara air nyonso na ba TV na ba émission pour na koloba na batu ke o toko kanga na molima ki kununa na molima boye. En tout cas et vous allez sans pitié et l'équipe to makambo belé et l'équipe to politicien yibimbo. Donc c'est pour vous dire que na zali bomate na yaki na bomba likambo ça fait plus de 3 ans passés. Kevin Melo là na bomba likambo oyo plus de 3 ans passés. Mais na monika ke grand frère azo considéré ngate na habité na sali nini na habité nana kende ko côté la jalousie pour na grand frère azo quand même mbongo mais tout ça la nzembote na réclamer kaka parce que na sololi na bato staff ba fanatique mususu avie ba lobi habité que vient d'azawana ba lingela ko ba boule na raison moko na habité o habité que vient kutunda zawana abimisi featuring ya petit frère na yo pour la kisoke oza rien nabi ah l'intérêt ni ngaza grand frère on a respecté mingi oyo na vie na yenda zawana na benga ngate nga wera na benga ngata bi yorobo tokitika nga place boy ayibisi mutu kabela yorobo $100 mais de choses salam menga na sala ka nyoso place vie na nga azo benga bazo ya mbete ayibisi nga yorobo me mukonjwana na benga ya minga te excuse ndenge nini nga na bengi pe na sur les rendez-vous pe na confirmer vie que te vie tala ko to benga na numéro mususu a changeaki to bola ça veut dire que nazo contribuer na carrière ya vie na ngai na lobby bien nga na ko ya la TVT pour na manquer grand frère na ngai et puis na titre na ya qui ambassadeur de la paix. Ça veut dire que à part d'être un artiste aza ambassadeur de la paix aza face à l'exemplaire ya tout ambassadeur culturel toi on a besoin de mais ambassadeur de la paix aza mutu oyo aza différent des autres même comportement na même savoir vivre na yango wana exemplaire ya ambassadeur de la paix. Donc en plus aza mobali ya maman pasteur. Ça veut dire que la sainteté faut za kati na pour alala kana sainteté pembeni. Maman pasteur akosakate akokosate pour ayamba Yesu pour yakotato la liloba ya Nzambe. Alors ceux qui n'a kosi comme maman pasteur mutala musaka vie qui yoroba olukayo batu na maman pasteur asala ba direct chaque jour
soki na kosi bato bayebi ke bakana direct ya kotuna soit na vie babenga vie na biso de la forêt batuna soki na kosi bakosi ta alors bato balingi basala ngo siko na ndenge ki fanatisme ya mabe que non yorobo yo manqué vie na manqué viete na fingi grand frère na ngata ko manqué za ko finga mais ko lo babo solo na eloko mutasali alors bo garder ba sentiment na bino parce que on se retrouver na makala to on se retrouver na balabala parce que pona le canal loba ba précaution eza ya kozwama na niveau mususu o bo mona te oaza na tembe ameka kasi parce que tant on a menacé bino bo boule peut-être naga menacé physiquement naza menacé spirituellement mais moi des fois qu'il na makambo malembe na okena makambo te na lobby très bien que na lobby très bien que na on a porté plainte te te elinga ke za mabe soki ke basala nga boina ke porter plainte wana ya mabe na porter mon plainte te et donc tu vois pour na que on ba tamsu na télévision te ya ko loba fona loba ngala za banki te na obanga nani na banga ka nzambe na l'état mais les autres ba mettre ninja ba telemi boina boy ba mettre ninja baza batu ya makofi bomba li ekoko makambo makofi te parce que mutu moko keli bango na kikulu na ezate bagenda na bato makofi bato bayeli bino makofi et puis ninja no utanga wana a soda et puis ninja soda olobi ninja soda bozana te ninja ndo mona ke wana ko saba aventure nanga te so bito kena ngoto kena ngobongo ninja ndaza wana asala armée ayebi très bien que akoki ko porter préjudice ya na vie ya mutu te fa kene na ndenge ya l'état ti lo saka soda to longwa wana na ebite na ebisio kaka ke nga na ebike ndenga na le nga pe na le kana armée si ba démobiliser ba kadogoti MC pe ba démobiliser mais na ebisio ke conscience au moni ko le kana armée eza ko le kana au moni armée eza école moko le plus sérieux du monde kuna nde tozaka discipline soko tosa papa na mama te na ndako kuno ko tosa doza caporal kotosa sergent kotosa adjudant kotosa sous-lieutenant lieutenant capitaine tout ça major lieutenant colonel général bongo kotosa pona tsana elonga na mona mabeneti ba voice to kinde pande ko pati ba voice ba tindeli ngai to chaka ta moko to chana moko ya Patrick Adogora boyoka mais imisusu na bombi nano mais ba ke ba voice tout bato ba otindela na otinda ngona ba service à sécurité atinda ngona la police na tinda na ANR na tinda na demiap to kana oyo yoko pinga bato wenye miteli wa bakobeta yo mukokotelwa ndera bakobeta omona biso mabe to santelo fa baobeto de abasala yo projet yi kende funda de abasala yo projet ke abiba beto pena service maba filmo ba tiko mutakala ngo na ebisi yo de ana photo futi sikoyo donc milengela ka donc koto bazo na ebisi ba mettre tout ba nija ba na koto bazo ba beto ba tiko mutakala kwa nini ati ndoki tele wo bopesa ngo ko na kisodo lukire kitaka na kitifi ndoko zango osizologa eta na lobi no ka mitali yo na yo kitaka na benjo mo ba tutu ba lo ba mitali yo ba benjo o amasa na biso ba yo ko na teme libre mitali yo ba ibisi ba mettre tout o ba na nani ayebisi ba mettre tout mitali yo nani ayebisi ba mettre enregistrer message na ke pesa na justice ba di ba ko beto on laisse on lit na nie na kati c'est bon natala isalem c'est bon OK mitali yo ko bakisa po o déconner po o zanga mawa c'est bien beto ngaso na o bakisa fona mono. Voilà, merci Whisky Wishia d'habiter Badbayoki ordre pesami yaza na bona start azaki na bona ba coulisses azaki na bango yaza pire petit main droite ya Jibem Piana ndenge ami bengaka yo moko otala ba photo ndenge to otala photo ndeti photo yo omoni kazana Jibe donc yende ami bengaka main droite ya Jibe
donc ye égal à papa chéri siko akeko dans les kambuya batuya maison mère oya bangote c'est que ayoki planning sauf que comme azam mutu oya biloba loba a panzi bango mbala moko nako panza ngana zwi na tindeli ka l'état nozo banga mama boyete te nako banga makama nini ngana kina mukilo pona banga mutu te ngana kina mukilo pona to sabatu nazo to sa l'état nazo to sa ba parents nanga et puis nazo to sa peuple nazo to sa mutu nyoso mais nako ko banga nde mutu te. André, merci. Donc, ils ont pour la relobake. Bato yo ba komona kake. Olingika ngana lobby na lekai kaka na lobby na prévenir pe na avertir et puis na solo lina peuple oyo alingaka biso oyo asalelaka biso oyo avotaka biso oyo asungaka biso oyo atalaka biso comme ça biso ba star. Yende la lobelaki a comprendre le gozo leka. Parce que na linga koza hypocrite. Siko muto monike aza kuluna aza so ndenge nini boy nga na fingi nanu te na lobika bo solo siko so kombia ko finga mabe mais yebango ke Patrick Adogo na linga na faire comprendre yo ke pour au contre les solo ya yote yeba déjà que yo l'état autant l'état tcho maboko yo ndoko mo la kisabato oyo balobaki ke Poitangi comme maître ninja, oyo qui na audio. Ba maître ninja wada do ba pesi ordre, ba ko beta ba ko lieso nie ba ko buka yo ba. Déjà ba konzi ba yoki. Ça veut dire que au cas de Pépé, ngana osala o ba benga légitime défense. Et vos anciens militaires. Ah, ngasko. Oya akutana nanga na ebi ndena boy na ebika ngande na boy ezakwa na état de guerre s'il était ouvert ne ba benga ngona armée donc oya akutana ngai ba benga ngo légitime défense donc comprendre maintenant yo comme solo na comprendre mais pardon non yo comme solo ba o so tali pena bien ba tonanya so ba défendre ka vie na bango est-ce que makambo ko lo ba na télévision ba melio 50 000 et ça va prévezali ba koki ko défendre vient na bango te ba ko défendre vient na bango so lisolo za lukuta yo na tuni est-ce que vous en ba preuve ya ngwana penga pena tunio ba ko défendre vient na bango so lisolo na loba eza lukuta donc bango a ole ba banda ko loba to ba banda ko promettre mutu ba osale mabe fo ba banda otuna vie est-ce que lisolo za ndeni très bien ndeko ana raison toi ana tort pour ça ana raison c'est que biso to ya ko ta prison ya ba vanter toto yo ko na mbeba ya l'état ce qu'on vient de dire teza lokuta wana ba la droit au sala ba ba linga sala ce qu'on ta ba ba linga sala ngana na be preuve wera ebi yango ke tanto zimbongo na filmer na kangi ba photo na ba vidéo na ba photo vous savez contrat est-ce que vous comprenez ngai malé oui oyoka ki lisolo na miso ken pena yoka skona expliquer wera son aza wera son a star ngai naza un jeune talent nazo bunda na muziki naza na producteur te na manager te naza na sponsor te naza mwana ticket nazo bunda nana ba parrain o ba sungaka nga musicalement financièrement na beteli paré le solo papa mende na monotete papa na limo muke pour actualité zate na ngala beta so moko sika mais na star moko mboka na biso même akoki ande zanga ngai nani wana wera son combien papa so moi 50 et mon année aux arabes bien pour ça la taba clip na ba Dubai ndenge ba Nigeria ba osala bon so la bila personne bongo ndenge lingaka ko mela champagne mingi na koko jambo to ko mela ba cigare na yo wana bongo osila yo yelanga irresponsable wana onga na ebia wera son a confirmer nga ke bosa nzembo na pesa bino mbongo mimi ti papa na mimi to zimbongo to na ndako na ye apanzi mbongo na zonga ka na mbongo na nga oyo na zwa na mbongo wana ka 7000 le 43 c'est bon on comprend que place makambo esalili so nga na lobby après wana fait après wana
il fallait tout ça la featuring via un concert na Kinzamvwete. Au début série où era kenda Kinzamvwete. Maison mère kenda Kinzamvwete na Matadi. Après au moins ils a quitté. Faut talaka via kotsanga na kenda Matadi na Kinzamvwete. Na Matadi na otaka ve chaud na baka so vie pas chaud. Yo ça nzembo po déjà celui-là. Faut na rappeler la. Je vais vous dire que tout le monde qui m'a mais na province. Na matadi la boya nga ko beta mais la Kinzamvwete na beta parce que Kinzamvwete tout il va yom et le rosel mboro no balé bench. Donc ce que comme mana via memangai exacte que azwinga amemi ngai na continuité. Yo mo so via episi ngai ngana ke na ba Congo. Donc ngana ebi ke vienne to abo ala la photo ça ni na nzembo. Donc partout via okende fola chambo na nganje na kende. Tant zo temps libre bout to sali plan. La kenda na vie na to somba marque X asika 11000 marque X bimi. Faina me kango na nzela ba Congo. Vous comprenez? Ouais. Faina me kango na nzela ba Congo. Na kenda na vie. Ah mon micro oui. Vous comprenez? Na kenda na vie ba Congo. Na marque X na ngai. Na koma na vie kuna. Na futa hotel na ngai. Ba séjour nyos da ko lia na nga na ndenge na nga. Mais na inde na vie. Donc ça veut dire que na boy ko tike la vie charge ya ba toke na bank. Pour via ba pe ke Yoruba na mo ile woni ndaza. Kozonga na biso vie abeli. Avec un problème à mon Congo. Fallait me traiter. Na éviter. Alors quand mon Congo passe. Na comprendre na bivier, tant que zo mo ba soin, na tiki la vie à moi 10 jours. Na tiki la vie à 10 jours wana mbala mo aussi. Et comme kaka na rappeler wa lobini ah oui mais oui que préparer studio et comment boy ah nana tante nana ba rendez-vous bu et kenda pena 3 ans eleka. Et 140 mutu na vant tsaka te expliquer ta la vie boy. Ayebi yango ba loba déjà ba loba. Papi ka kola ayebi yango yepa loba. Donc témoin ba sali. Kolowe rason azo no sait que armé manga na Zénith de Paris to zalaki na Pullman to me la champagne Congo diantoti là. Werason papi ka kol Sankara de Kunta. Bu Congo diantoti la mutabi ke vie mema yorobo a petit na yobundela ko fort asala ka boda bo Congo diantoti la mutasengelanga. C'est que ngeko tapika na compte 43 000 voilà. Ah, on a raison. Congo diantoti la kutu botala vidéo Congo diantoti la ba izana internet. Alors ba ke ngam no so milo billet business class. J'ai validé que bon, on a pris dans une visa. Puis na China première partie. Et bandela wana makambwana. Après bato babia mzo ki kosa le ka wera lo ba so bien ndaki lo bana ndako na e tanga la ucha bija ko za ba trophée na che trophée avant ni pembenga avant ni pembeni ndia confirmer. Alors mukolo wana ba papi ka ko bazala tina le la entourage to wera yebi ke Yoruba le la pour featuring na. Abaye bien ngoza ko sati. Il a 43 000 na. 43 000 te pour na featuring pour mbongo na nde featuring. So vient on a tout na lisolongo te. Amonanga escroc, amonanga comédien, amonanga aventurier. Pour amona na sese baka mala 3 fois. Yo ga ya wera. Tanga ya wera simbagite wana. Nde na proposer Koffi Olomide. Koffi Olomide a bettinga isu machette. O pesa yepe mbongo gabo. A 50 000. Viens on s'entend. Apianga yeko tapanga de rien. Akanga chombo apesa ordre rapport de la zati. Arrête de Pia. Yokelanga eloko ayo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Attention à quelle année là. C'est ma fait la mugité. Ils ont vu à Zati. C'est ma fait baba yanké. Na kia Bidja, vient que personne a mis sur plan dans le succès à Boakio. Au bout de côté la boque. Bidja virise le grand mabao. Bon Samboka, il faut endende. Na Serge Beno. Donc vient que Nzembo ça succès 10 millions de vues, 200 000 vidéos de challenge. N'a trophée vieux alors. Qu'on n'est pas vieux, il devient bien à $300. Na 50 000 à Swaka. Vieux Neni Hote. Atulinga. Nzembo li photo yemba na ebisi. Na yo Nzembo ba ko kende na boloko. Ba ko abi hote. Nga se foot d'ailleurs. Lukanze mususu. Te mais déjà pour mon que après abetranga li solo ke. Obike mutuana na embaka na nzembo moko bimate me na emba na nzembo moko boye soko tourner bien to embaka kuna sindi kutalela azwa rien dans la mbongo kaka oyo yango to panza ya ono abakisa mususu donc comprendre donc ekenda bungu ba toi soko mutasuka faire so milumbo o faire de tala même mutu ape ba mbongo on a pas me belé boya uventone kandi kinga ndonde misilango ya tsone na loba na pesa kaka exemple ya batu ba kondana ka ba musicien tetan ba beta ba nzonzingi tando betali sola Bercy ninga zongi pa héritier ni ba ba ke ngam na longoli saka Bercy on comprend donc le solo on est à jackpot petit frère na ngai wa mbala Peniel a outa Afrique du Sud a tout ninga grand frère nana posala sala featuring na yo na FCT na minto na auto sala featuring ya kitoko et la succès na poto na ko bwaka banzembo n'importe comment te yaka na memo na kin habité ngala yaka Abidjan ngaki nante na FCT na convaincre to ki sasa tato ki sasa na FCT o sala featuring kaka na wura muta konsote ko pesa mutu mbongo te to ki kapa we ko déjà est-ce que ba melaki mbongo yo memisuli on me makambo na lo ba leki de 3 ans te makambo amilanga mbongo leki 3 ans à lobité. Après 3 ans, on a fait la langue de Makambibele. Ils ont on est la lobby par rapport à des songi. Et on commence à faire que Talakutu, featuring ya petit frère Nayo, jackpot. Après c'est 10 000 à Pamba, mais featuring et 10 000. Dans 6 mois, yo 50 000 Mumba. C'est 43. Si c'est quoi, Nzembo Bimate, pour moi, qui vient l'inanéoté, à ce que ça va un bébé. C'est Bouloni, pardon, tout à mon bref. Il y a Bouloni, fais son Bouloni, exact. Na a besoin de 43 000. Il y a besoin de un compte de $43 000. Il y a besoin de sentir un carnet d'adresse. Côté na besoin de casser. Côté na bio. Mais calme-toi, monsieur. Ouais, côté na bio. Nana ba kuka César. Millionnaire en euros. Il y a ba promesse, c'était ba c'est du boy manzanga maloti. Oh, on a promesse du boy. Le patron a mis vous sangsa ba bouche ba kombote. Vous avez ba komba sikate. Ah, natika ba kombo wana. Tala. Nana ba patron ngano mona ngao. Ba lycée et bata les battable mbongo bata ma motema mama filo et bata. Nana ba le bon jinga oba. Parce que pour ça dans les années. Nana ba Serge Pereira. Un patron qui est l'ami du président européen. Tu as un pour ça, pour ça, pour ça, pour la featuring. Viens ça, le featuring. Mais je devais faire un candidat, il faut le candidat. Mais ça, il va avoir un candidat, il y a un problème. En tout cas, on a l'État, on a lobby.
conscience avait ce que fait ça là. Sur Amoni comme ça là, il y a pas de souci. Na sengé bon wala te parce que na zanga en petit. Merci. Mais oui. Viens baké. A sali mabe na petit oyo a considérer ka petit oyo vient na nyoso atinda na réclamate na senga na le côté. Na matinda tout vient atinda na vie. Et ça a dommage. Donc ouais. Et là au moins Yasuka. Yonde bato so babi ke bras droit ya Sankara de Kunta. To moni absence ya bato mo bana tuka sali moi polémique na CC ya Osaranate. Ya Kulutu nanga Blanchard Moussaka na Sankara de Kunta na stade de Martyrs. Sankara de Kunta ngane. Mimi na tuno tu solo Sankara de Kunta. Sankara de Kunta ngam na ko bisabino kazala kite. Ngam na ketika ye. No tigwa. Tanga qui est Paris. Même jour concert. C'est mon ami, Tomelino champagne bouton bimba. Le samedi soir. Ah ma sarangai. Mais samedi on peut aller dans la Sankara a ebisenga moko. Jeudi soir. Jeudi soir pardon. Concert est vendredi. Ouais. C'est excrève sur le vraiment week-end mon. T'es crème le week-end t'es. Oui. Sankara jeudi soir na balance tout le monde soir. Tomelino champagne. Ngamo na otamsa masaranga toke 11-13 sotre bata 11-13 monenga na Sankara toke ko Rotana toke rapso l'hiver masaranga bando kende omoni Sankara de Kunta ça n'a rien à voir ni wenge o makambo ya kinini ezati ngana Sankara de Kunta to yebana soki kana finaki na mundu ki ona ta Sankara kufi ngana rite to yebana soki kana fini ta rite kufi. Mais ce que nous savons faux, Sankara ndenya aucun miki la poto mo la conseil ba kulutu na e. Wale talibango na ba mouvement na bango na ba leader na bango. Talinga na sala kuna ta. Na yi makambo. Ya pesa ke moi toli mukete. Na yebi makambo wana tenga na ole la kaka fitiring. Et puis na sepeli ndenge makambo na baki na peuple soki bo cheka ka prix awoya na été bato amoni ke peuple a été. Ils ont président de la République à lobby. Mais na ko mamu so lobby na okende otika otambuna Sankara ali na tongo na oketika na aéroport. Moi ko créer le problème. Le problème. Boton ba interpréter tout monde Sankara lo ba ba be mission ba Sankara banani ba kakol babi ye azara mo événement maison mère au monde saboter on kini mamba fali bo na oh tu wana ko 40 jeunes pas azara ita. C'est là où les bas blessent. Les bas blessent à ça la wengete, à ça la pas oui. Ba leki mbongo kuna ya ma pro. À ça la wengete, à ça la pas oui. Mbongo va pesa ke mbongo promotion sur les 30. Il y a ça à quel voyage. Et fala za la peine en même temps. Ah ça nini. Ba fa ba foutre sur point zala. Ayebi sabino botika ko conforme makambo. Boyoka ndete ba congolais. Ayebi sabino ke na sala kana wengete, na sala pa wera. Ngapo na Sankara alobala bino ngapo mutalo balanga likambo ya makambo wana fo gladi to exaucer. Mais boyoka ndeni. Mais Sankara, les 30 jeunes pédés et Bétélieta, tu habites à concert à Yana Paris. À Tambola, la Champs-Élysées, là, c'est voilà Paris 16e. On comprend? Ça va être maman. Donc, c'est problème. T'es là, le problème. Là, le balabino. On prend la minute. Yo lobina yo. La minute. Mais ce que va enjoy boyo que la ngona ba papi kakol. Ce côté boyo que l'on va l'accès image à Sankara dans le stade. Le 30 juin. La personne image à Sankara. Il y a le 30 juin. La personne total en Sankara le 30 juin à la carte avion. Non. La personne a commis Paris. Nanu ndenge à la carte avion, n'a commis Paris. N'a continué na train. Pesa biso, whisky au chango. Voilà. Bocha total. Pour moi que ça c'est mon ami. Whisky ah, va bien preuve à l'appui. En direct de Paname. Quoi, bien arrivé quoi. Ouais. Voilà, en tout cas merci Wishia. Ah. On m'a quand même musique au père bon. Mais ma rambo de na moni ali ma rambo de kendele. Et même ça, venant de kuntele ngam. Pona. Ah tu es bien quelque chose kendela ra. Te bozo ga ermo wara. O moni Sankara na bo mona ga. Bozo ga etende bo wando zo ekala.
Bino ka ndebo vivre na ba nostalgie à 25 ans passé. Et Sankara homme d'affaires. Sankara Zaka porte-parole. Lelo Sankara comme patron. Tabino bobe ta concert na bino Italie bozuba mbongo na bino minene. Sankara zo ngote. Sankara ana ba projet na yo ba bengeli epe azo pe ba mbongo so ngapeli bota na yo. Quoi ça? Donc moi arrêtez ce que j'ai fait pour te faire plaisir. Ah vous venez en Moussaka parce que les cani wapi. Si ka loka na regretter concert bandit la nenge sili combattre nda ezate. Souci na yangwana. Mais la liste est 20 na bimisa ki wana. C'est comme si combo da mo bele pour na recto na vexo mais comme ça chance autant à batunyo souté. Eh. Tera ni va tete nda ikumele ko zanga te. Mabo banki. Pardon. Ah patron nanga kala mais non, na zaki desi makasi. Ado merci yoro to comme na souka solo. Solo lo banilo comme bato batala biso du début jusqu'à la fin au résumé likam. Et goza anini. Résumation, résumance. Et Zagagake, retrouver Yoro Swag le 30 août, Nakata Stade de Marty. Yorobo, il va casser le Stade de Marty. 30 août. Mais le 12 août, Nana Abidjan. Na quelle place Bomouni concerne Bomouna 200 000 personnes. Bomouna sous 200 000. Na mon tour, ils ont 300 000 personnes. Le 12 août. Donc, na comme Abidjan vers le 10 août. Le 12 août, concert, nous avons sur moins 5 jours pour les médias, nous avons Stade de Marty. Pour nous, il fallait qu'on y ait un boîte. Il faut qu'on ait les kawana, nous avons des désinfectants. Il n'y a pas banni d'air pour moi. Oui, nous c'est la famille, la génération montante. Donc, il fallait, si nous avons des désinfectants, nous avons bêté le 30 août. Et puis il fallait qu'on boucle le 29. Mais si on pense à le 23 septembre, on a un concert à Paris. Ce que tout le monde est en Congolais. Sidiki Diabaté. Mon ami personnel. 50 000 pour nous payer ça. Ah, tu es bon dans le temps. Sidiki Diabaté. Maso a payé ça featuring, ça a fait à 1 franc. Azana succès so me mena kisasa fo longola fali batu tout batika la ligi bona mbo a vérité baza boss live te ko cha polémique te na ninga bete ko changa polémique ndé ko ngate soko longoli ka fali na kisasa Sidiki Diabaté malé wana ale ba mise tout na la a bina la na musique pe na musique en tout cas merci 20 mon staff tout le monde sur souka vraiment solo le Mali. Retrouvez-moi le 23 septembre. Je vais venir Goué, le Zénith. Et puis, ils ont la place qui a fait dans la bête. Bacheyo. Au moins, ils peuvent dans le mois de septembre. Bon, il y a date, il y a 20 tonnes. Bobo Sani, ils ont le 23 septembre. Année passée. Parce que l'année où biso. Mais, les Maliens sont invités. Les Maliens. Tour à tour. Les Maliens. Les combattants, déjà une semaine avant place à souster à solo. Donc ma salanga zobeta siko ba mona kaka ke Arafat alamuki. Po ba voir na kobimisa na kuna. Na voir Bill Clinton na sangisi na Bercy na bimisi. Na zui Arafat na sangisi na Mutobo na bimisi. Kana ko simba yanga mo mawa. Donc Bill na Bercy ba référence na yo ba idole. Na la sangisa ba tutu. Référence na biso tout o ya sala voix wana tout comme le dino mumbafo. Bino kande boye ba ko immortaliser batute. Pareil à voix oyo. Voix grave abenga ngo. Juna mo. Mama na belaka. Mo Congo pasi. Pesa nga kete na fuandila. Ai, mama. Oyine na zion. Sans micro, sans intérêt. Ça autotune. Alors merci ton. Ce qu'on a bêta on a version na ndenge nga ba na braza ba yebi. Nako bambola yenga yemoko bon misa nako lianga yemoko puis para mutachango na YouTube Ken Piana na yebi Ken Piana bo fa piana bon quand on aux 8 euros là Ken Piana achi yem mutachanze mo don ndenge ba somba ka kuna basomba pa Ken Piana para ngate na laksa ka poto wanda ko taduti na Ken Piana ça na interview pour na to beta zonga sima ote mapi palo binze mwana yem mutakomaki ba chaki songi ba sara makamuna bango. Mais clip est bimi boy nzemba yorobo si vous habitez trop peut-être sur le moya yomoko na longo na garder ga sima
ndenge zaki zonga sima na longoli ka zonga na che mabundi ya sima boum na bimisi ki pesi kempe apprend c'est cadeau ça la ngoli na la compensate mais nzembo hymne national la braza siko nako bambola yenga imo bomisa mabundi ya sima zo bomisa mabundi ya sima tigangai Erige Kabila Edi Boulaya Navia Velevidire Didi Kamere Papa Azakite au sentir que Vision 2023, votre humble serviteur, l'artiste du peuple, en course politique, renouvellement de la classe politique congolaise, génération Didier Boudimbu, que je suis. Ça veut dire que génération AVC. Génération qui va travailler pour l'amour du peuple. Génération qui ne va pas voler. Génération où il n'y a pas de démagogie. Pas de génération de bougnolés, de voleurs en costume. Et de dindimins. Nous, c'est la génération Boudimbu. C'est-à-dire que la génération de la aristocratie. La génération de l'aristocratie. Génération Boudimbu. Génération de la crédibilité. Génération de la longévité, de la prospérité. Génération de paix, d'élévation. Vive AVC, vive Didier Boudimbu, son excellence. C'est votre humble serviteur Yorobo Swag, le père de la nation. Ah! Joyce, Lady Chef. Joss, Lady Chef. Joss Louyeye. Passé compétent. Cisco Moulongo, toute la famille, je vous aime. Retrouvez-moi en 2023 comme candidat. Ça veut dire que ça ne vous étonne pas. Vous me voyez à la présidence, votez-moi massivement. Vous me voyez à la députation, votez-moi. Car vous n'allez pas être déçus. Parce que la voix là, c'est Dieu qui m'a donné ça. On doit parler pour que notre pays ait qu'un Liboso. Donc, bon week-end à Tede Tenda, il m'a beaucoup banque là tous de survie, le maniaque du dollar de Kinshasa. Bon week-end à César Kouka. César Kouka, papa, ole kibango. César Kouka, César Kouka, César Kouka, César. Donc, les bons Djingaouba à Brazzaville, les moyens, papa Raoul Ominga, RO, Jonas Ominga, les Saoudiens, le coup, Jida Sambendengeso, contre Bila et contre les bijoutiers, Arnaud Wambassa Soukukuta. Et puis sans oublier Christian Chapata, Christian Bouka, la famille, je vous aime. Il n'y a pas l'homme, apprêtez-vous en conséquence. Serge Pereira, Sini Descalizi. C'est ça ma famille de Brazza. Et puis, la famille de Yorobo, qui loge Yorobo à Brazzaville, la famille Ebina, Safir Hotel, Joe Ebina, Sir Ebina, Joe Washington, je te salue. On est ensemble. Je traverse pour la campagne de Denis Christel Mwanandea, monsieur le ministre. Hein? Oyo na oya, hein? Tobina et Congo. Tchou? Tchou? Merci à toi, merci Yoro, merci à Makongim qui était derrière la caméra, merci à Whisky. Je salue. Merci à Batunio, c'est Bataragi, en tout cas, vous abonnez massivement dans le site. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.